ndenge zawana Mike a journaliste atangela en classe alors tango di kapa oya attend que Mike na signé contrat na ye na okene na Mike a osala émission po fali asa papa abana na kosa au moins ko ngapo na sana fali émission eza facilité parce que na osala na moi réserve et belé pour na respect. On se comprend même et puis grâce à ça na fallait mission ça ne sera pas vraiment considéré sauf par mon intellectuel à moins tu place mon copain tu bête ma sur la carte la tête ma sur ozomona na on même batu na kende na Congo check ba yambi fali Mike Oyamba Fali, asa journaliste netre. Bolinko pesa batu bolinko pesa batu babatu. Ote asa mutu Fali asa musicien ya Congo. Ya Congo Mobimba. Asa musicien ya Congo Mobimba. Et puis faut pas oublier que Fali Poupa n'a pas les attachés de presse hein. Ben oui hein, franchement. Fali n'a pas besoin des attachés de presse. Alors hein. Azala déjà Fali. Azala déjà Fali. Ngelo na linga ka bino nyonso bokoma bana misana biso botala ngalinga ki batu nyonso batalaka Fali ba leader nyonso bayoka na susute ka Fali alors lokwa na réussir mission nanga du Cap la merveille ona bengaka papa ya bana na ngai tozela nano eloko nini nga na kowela na Fali na finga Fali na yebi ba yebi sibiso babi Manique de John ofinga Fali peka na ofinga Fali po akosala ngai nini na quartier la te na manka e respecter na yo manka e respect lelo po na finga Fali fo babia assez quoi mutuana akundi babia aklongwe poto akia poto babia kati motema Fali alongwa pari akia ngola mbala moko